donné tout sur la bouée bazo tcha déjà na mabina tout cas moli moneki manakimia na éviter on a eu un mot est-ce que vous avez une chance vous avez payé na 5 millions il y a aussi ça que l'autre monde oh wata na Fabregas et aussi mbate wata na faire ici mbate tellement on a des lobby penda tout moni mameleka na yi lobby wenge vandi wana ga wenge président Jimmy bien avant du étant que yim ta fait les artistes autour de la forêt na gauche na droite tata Hezbollah landi mais tout moni hérité wata tanga ye apesi mbote bano swaza wana ba pesi ba pipo mazaki wana faire rigolo la peta ye apesi ba mbote mais wata zayi mupanzi laisse ba mbote l'équipe. Est-ce que batiti la bongo penda wenge tsenga rabo ya de famoni ete ba misi ba wela ni ndeti boye to beta masolo ya wata na Fabregas mais to yebite eloko ezala na base ya kokabwana bazala bien ba fait ba kamba photo ba vidéo du coup relation baby talaka hérita sala vidéo na bien ça veut dire le chef de la biso il y a la biso biaka faire ya calme faire ya calme pour faire alobani banani pour recruter ba blesse créateur tout beaucoup de blesse créateur to recruter voilà on dit pas faire la biso ba hiyo OK kuna tozala ngai ngai mbonzo ngapela mtabinga mbonzo sampredi mbonzo aji solo wa mtapa fait OK aji solo miyake petit na biso alimentaire nani pig méchant wa boire mambu ya zazo ngalingina zagala tarayo fedelane yangoyo ngalingina zaya fedelane yangoyo nado classe silie nado yelanga bakaye nado bakaye nado yelanga bakaye donc ngai nde tabona ebana ba alpatino na FARDC. OK. Tolata batenya ba soda sera mu Kabila le père. OK. Oye bango tolata batenyi na ba alpatino pauvre alpatino ba godelo fombo ba sérieux ba sampayo ba kimole ba sindi le cœur wana na côté quartier la tête to yembana ba nani ba masala biso ba nani oyo azalaka ya mkimo na mke nani na nouvelle écriture. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte les têtes. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte les têtes. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie. Les raisons les plus fiables. L'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido, Yé, Yé. Jamido, Banangola, Jamido TV. Et ça, na bémission, Yamakasi. Ba théâtre, Yamakasi. Lelo, libebae. Balobi, bilora bien, bagagi ya bien, bafilme ya bien, information ya bien eza awa. Bo s'abonner, talaka nga na zawana. Bokomona nga nde bolingaka nga, partout bolandaka nga bokomona nga na Jamido TV. Kende liboso. Avancez. Odingo tala nini? Odingo tala bakaki, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kota pasi msesute. Place de Chino Lanzali, Sosobe Mobutu Azali. Batu tu bolinganga, na opi bolinganga te. Bo s'abonner, bo za décider. Nous sommes tous sala awa. Ils sont super canon. Ils sont super barbara. Ils sont pour sala makitoko makasi bande kunangai. Baba de Yonjinga. Udu sala musene yo kitoko. Jamido. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bo s'abonner massivement parce que bon tela biloko kitoko
bagaka kitoko, bafilme kitoko, baserie kitoko, bafeuilleton kitoko, baémission kitoko, nyonso ya kitoko. Ouais, balubi, muto akima te, muto ajape te. Biso nyonso, musapinzila moko, bo s'abonner, to s'abonner, ba s'abonner. Bobo Sénété, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner, bo reçoit émission kafu, bo reçoit gaga kafu, bo reçoit vraiment makambu. Bo s'abonner vraiment massivement, bo rater te. Est-ce que si na kosabino? Non te. Est-ce que si na kosabino? Non te. Bo umela. Bateyate, bagag. N'importe un temps. Bobo Sénété, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massivement, n'a s'abonner, tout ça, on a vu sur news tout. Pour tout ça, là, décidé, n'a qu'à vous s'abonner, yo aussi là, nin. Pour bandola lanza te, bandolia qui a mal qui a des gars. Pour s'abonner parce qu'il n'y a pas à s'abonner. Donc, yo soza distrait de gauche à droite, dans la star, na vino tout. Talanga wat, te, pasi na zanga wana ngana bango, tu so la raté, so di mutal, utani ngao, ngana qu'à vous s'abonner, ngana ke. Tokutani wana à suivre pour bomona nene botai toujours. Nyonso tu yikitok, izene Jemidor TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Tujawan. Let's go. L'initiateur, c'était Yontinga. Bonne année à vous, très chers des abonnés, très chers des internautes, le Vino Gemilov. Fidèles abonnés, pendant Gemilov TV, boya pena ba chaîne Misusu. Fidélité, ils ont toujours la Gemilov TV. Une chaîne YouTube, pas comme les autres chaînes YouTube. Et il y a mon petit pasiga, il y toujours na Catalogne, na Kim, na Europe, le Bikuna, na Suisse. À tous seigneurs, tout honneur, tout le monde bon boss Nabiso à partir de la Suisse. Les boss de Ondinga, tu peux si monter belé, monter ma mabita. Monter ma mabita Ndinga, monter belé mère, tu vois. Tu peux si nous monter tout ce que la voyez bagé. Vous avez là, vous avez vu sur la petite, il y a des commentaires, il y a la caméra, le bible, il y a un spécial à Kito, en tout cas. Merci la binope bateau. Vous avez bon à Gemidor, vous connaissez ensemble, ça là toujours à Gemidor, tu peux si bon monter. Le bin ingénieur, ingénieur Guilhem Makambo, famille Makambo mobile, tu peux si nous en monter, ingénieur Guilhem, à partir de Luanda, tu peux si nous en monter, famille Makambo mobile, parce que là, on a vu ça. Na bossa NPT, à notre secrétaire, il y a Gemidor, il y a vu ça, instructeur, Isabella Carolina André. Tu peux motiver place Hollande à Bissau, tu peux monter l'équipe technique, nous sommes tous à Rango. Ingénieur Don Bernard, il y a un derrière la caméra, en tout cas, tu peux monter. Tu peux monter la bino bateau Hollande à Bissau partout dans le monde entier. Le 21 janvier, il y a un anniversaire, il y a Moke Show, en tout cas, Yomutu. On s'appelle la Moke Show, Yomutu s'appelle la Bissau, Yomutu commentaire la vidéo la Bissau. Le 21 janvier, anniversaire, Nangai Oyo, en tout cas, tous les Larara, Maman Malam, Nabobenga, Bakodea, Bissau Mokodi, ça la moi bien. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, il y a Rosala Bongo Namoko, il y a des artistes qui défendent la culture congolaise, mais en international, quoi. On a des bandes qui sont en Luanda, mais vraiment, Masolo Oyo, les bandes de Pékin, Oya Yebi Yebi, les autres bêtes Masolo Naye, tout sur la parcours, Abanandou les Wabi, Abanama Kambo Wabi, puis sur les années qui Yebi, on te bien qui a. Mais bien, on va te voler dans Bissau, Gemilov. Par abonné à Gemidor TV, et pour la première fois, et l'ongé côté de Gemidor, tout vendre tout solo là. En tout cas, il va se présenter à l'Obabenda, d'où il vient, carrière en haut, à laquelle on va travailler. Tout le monde a une analyse, mais belé, tout signaler que le au samedi, les abons entièrement, il y a chef Seguin Mignon Maniata, négatif sur la Luanda, à qui nous avons déjà mort, dans la cathédrale, c'est ça les mains. Après, on a débat au nécropole. Le but de mon image, les musiciens. Mon ami, mon ami, day, on a un billing, toujours bien pour commander Kindara. Trop bête ma solo naïe, en tout cas, ingénieur donc, déjà de présenter Bissau, invité na Bissau, Tozanaïe, Bissau Awa, de le Barabongo, Bondi, Aboitard, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, un beau tenayo, artiste. On a regardé là, comment pour nous, présentation, ça a eu mon pote, comme beauté. Il y a un beau papa, aventure au Banda, représenté par la condoléance dans la famille musicale, sur la Wenge. Précisément, famille biologique, il y a grand frère Nabiso Seguin, Blaise Bongo, donc il m'a dit mon avis que Malaki m'a éduqué avant. Ok, merci. Toujours dans notre matin, on a mes condoléances. La famille mobilement, il y a artiste Seguin, ou les locaux de l'eau, déjà au côté de Bongo, il y a la dernière qui est dans la nécropole, place soit européenne. Mes condoléances, la famille qui m'a beaucoup sous.
ndenge tobongisa bon artiste na biso Christian Dakomoda Kimbuku Sunano bakondite je crois qu'à la mingi te wana tozwa bongo ba programme artiste ba abonné na biso Gemidor ba moni to yambi yo lelo mais c'est pour la première fois tous en on a plateau na biso malgré elongi ozelongi akalate na mamandule donc lingo se présenter dans ben artiste est-ce que vous en peintre vous en yo tant mususu artiste comédien ou soit déjà artiste ni open artiste chanteur donc artiste complet compositeur donc soda mobutu ya libindi moko quoi on m'a rappelé obuka na boté donc je m'appelle Feu Dévorant Spirit Baby Midesha Kubili Kubili OK tafala tafazi donc obina soda ex soda ya Adolphe Dominguez OK ya wonye tonya donc ti makido ezotambola c'est wonye quoi. Vous comprenez, hein, nous sommes bel et bien avec l'artiste Feu Dévorant. En tout cas, Azam Moko, il y a Basoda et Adolphe Dominguez. Il y a Wingan Sika Wabi. Il y a Bazala, est-ce qu'il y a chez la Poutou Babima, est-ce qu'il y a J3 Bazala. Donc, quoi, Adolphe Dominguez a mis Penda, musicien Belé. En tout cas, artiste Feu Dévorant. Quand est-ce qu'au côté qui a Wingan Izaki, Adolphe Dominguez a Kabouina Wera, ou soit, tant les Ghana qui déjà moins ming, il y a beaucoup de tant ezwamaki ntango bango bauti Paris moi départ esalamaki après biso toyi ntango bakiti recrutement biso toyi basérie wana bozali na banani tozalaki ngaka nakuta te na onye tonya ezaka Lacoste wa déjà Lacoste akei me bapeza ko bango tozala na bango bapeono bashela wana peza bango wana tu ozala na bango balisha shongo au salaire combien de temps pembeni ya Adolphe Dominguez tata nasali 8 ans 8 ans OK mais na 8 ans vous allez comme ta vocal ba cœur soit vous avez moins chance aussi le tayo koma nazwaka chance ya tsanzembo te mais banzembo nango ezali na kati banzembo ezalaki donc yo ezalaki comme ça kopesa ye mo pe leader ayebi eyembami mpe na orchestre mais eza ya biso nezalaka biso lobaka ate mpe na radio te banzembo mpe na ndenge bakimi mpe toyembayemba mpe ebetabeta ebele c'est biso kata mo baextrait yo artiste chanteur oya complet otambola na vo bomba vo te mo bakapela kaka toyebaka ke nzembo ngo olobela yango kati ya bominga ndeko boma kati nezaleli oyo Marie de Magdala kati yo cousine ya Jésus de Nazareth Angèle Samaraki kikuyengala nasalisa mama avona bavokale makati ya Canelope oyo je te petit mais à présent nazolinga nasalela ya monima ya mwasi kitoko na gare centrale mibishi ya zozelo mata na ngai oyebi minongalaka maboko pembe bao bayebi wana eza bongo katika yeni yebi ke Adolphe Dominguez ayemba katika yeni parce que yesko yo abeti sko monde na bwaki yo te parce que ayebi jibe bien omonelinga kati te mama ye Félix Mazengo monelinga kati te mama ye Bezebulu monelinga mondenge na bwaki yo te wana bokela nani kota witaka malobi wenge wana wenge bakala bo makamla ba baseri wana wenge antona ba okay mo wela maison mère po wana uti kota mutu na ye aye boto mambo eke mo bongo katika ye o isa quantième parce que yemo ba verser belé katika ye belé ba 3 bo et tout ça katika ye déjà il y a 4 versions oh ça l'extrait on a sur ba deuxième maintenant après troisième il voyage kaye OK voyage kaye oya utuloyo basalelaki yo yango tena pe maboko nange ezalaki trop blanche okomisianga moyindo enga eske nakovivre saya ekiki ya mokotisanga na separation izebula epa na yo mawa tro absence na yo nakoa maintenant est-ce que tu le artiste Feu Dévorant au travail kaka pembe na tata ou soit après tata parcours monsieur ça
Ouais, biso bato sali recrutement ya orchestre ya Didier Lacoste de Nangai. Biso bato sali. Quand on le monte à gauche, aucun autre sous région de sous moto azalaki le rôle grand frère na bino. Donc esengaki biso toya wana po moi pe niveau déjà ezalaki na moi par rapport ya to iva yebi ke na bambiaka déjà. Bazali na poto wana préparer c'est par là la solution. Vous avez ma master banani. Pour recruter ma place créateur tout beaucoup de place créateur. Place créateur to recruter bana uti pa vela biso ba iyo. OK. Kuna tozalaki ngai Mbonzo. OK. Ngapela mtabenga Mbonzo sans crédit. OK. Mbonzo Adji Solo ou avec ta pas fait. OK. Adji Solo Miyaki. Petit nabiso alimentaire nani Pig méchant. Wa boire mambu ya zazo. Na donc tozana nani petit nabiso moko ya poto ko Bert Batempo. OK. Bert Batempo. Toina vous avez même belé ba comme belé bene bima bima Didier Lacoste pour recruter bango parce que biso to bani so recrutement pour ba recruter na te pour diambiaka oyo ya do ile vraiment contrat mongwe ngana ikiso to so la pena ninga ba chombo pour c'est par là la solution na pour ba blog belé ko taper wana. OK. Ah bon. Mais est-ce qu'on peut me dire la cause de combien de temps? Pas vraiment une année quoi? Une année pour biso ba côté pour respecter mon contrat tenu au soleil par avant. Mais si c'est se retirer là. Alors quand on s'est retiré maman loin na to va une sur la parler là. Peut-être soit ici yo tu comprends ils ont la boy na yesu. Uzonga sutu inatonia. Sotanga uzungu tu inatonia wala. Wala dedete mtu umbela gidi. Tonia tena skota na yesu pena na yesu mati. Na yesu mati. Wala ba periode ni tango uzunga. Tana uzunga wana zaki 2000 oui si je me trompe pas 9. OK. Bah c'est là ce qu'on a tourné dans uzungu. Boyo sala lwa ni boyo sa subanze mu sala to préparer tubete lo mongo ina ukasa la ya nzambe de grandeur na tiba na pesi ba nini ba ke wana tout ça ba kiona be lo mongo ezaka boye ma pe tata ko wani boye na wala ngai to pesi no image donc ici là est-ce que tu es dans suspension et là tu vas rouge suspension je passe à la featuring pena na quadra boye sérieux wana masona yesu mabila tumal sumbuka tumamboka na nini magamna ba tontolo mbichupa balea de monaye tumamboka na nini tv la radio elo ni tubela mboka na bloga mabeba utakuti bat bakansaki tawana na imba wana na zaidi ana mula nzoga na wakana OK elo ni imba ba sérieux wana oyo kanga angola luana bondia quand vous fue malage tarde, je me quiero, mon l'air, je me quiero, mamá, brigado, solo quiero, tus no cubricades, brigado, solo quiero, tus no cubricades, había como no te nada, yaka mamá, bebe, bobo bolingo no, ye komyo mangai, venezoko kate, ye lebondo mono, ye bana bato bali bobo je suis fada. Pablo na kana mwana. Parce que ebi ke batendele na koyoka yo ndenge osali akapela wana bati wa mituni muta yembele kwa moyeyo ngamna sala mo fait des voyages spirituels asko tata gangi petit na mama na chanteur qui fait des voyages pour ni tikatenga kamana pour ebi ke ba place na kuma ka ikomanda bali kolo wana parce que elo ne sala kiyo to wana king obi ke na ko fane na ngola te mais ozo vocal mo be ke ma portugais wana sko ba oncle na ngai ba benga ba kokse OK ba ya sko somba ba diama na ninga ba lunda ko ngai mboka ba mere za lunda donc ya ebi ka ni to zana ba bondia ba botardi ba nini ya
Voilà, ça va la famille en gros. Donc, le roi est déjà là. Qui n'a pas mon Qui n'a pas mon capella tellement à mon plan, mais c'est écrivain. Et quand on va après tant dans le mois na esco otikanga moko kidiba lokola nzete zanga liboso pepe nsima lelele zambe lobi kuna na bango na liboya putulu makala moto tonton lumbi tikelanga bolingo na mesa tikelanga bolingo na bomba iyagate iyagate makambo osala dola putu Star Gondo, garçon Miro, pharmacie parlante, balobi deux fois, ça se fait dévorer mon thème ma belle la chambre. Oui, mbarayo pour batoueb ça oui mbalwa nani. Oh batouba lo mara. Batoueb ça nga mingi na imbara. Mingi ça. Mo na baib ça nga na zana mamu ko lokola bena biso Eric Tuti. OK. Mo baib ça nga kino mo na za ko la be pe na biso na ni mon boy sangai frère na boa OK mon boy sangai set and play mon boy sangai soleil wa batanga kombe bele soleil ndesi ko na yoke bena na soleil mais yo mo siko o yebi tango travaillera et a toujours na ba nze moment où artiste mo travailler mais nze mo ne moi trop ou soit yoka ke moi mingi artiste ni bena oyo tout le bara actuellement au bino travail moi mingi mikolo zo yoke moi trop mikolo à part ba père na biso ya kala à part ton sous père la génération ba fali ferré balani tout ça là tena ba mingi ferré gola o c'est pela mingi na baline na elle c'est pela mingi na baline na ba tactique avona OK parce qu'on a mis sur des matchs ba dynastie dans terrain peut-être moi le nini oyo c'est pela ça yo to au bénéfice vendre ça o ka gelo mo ba sala kina sole wanga na ka kipelo mo ba sala ki yo sala kina na biso nani papa biso nani ouais na bossa comme on na yoka jipe susu nini ikangi so o se pesa ba golo na so wala ndayo ya bato se pela na papa ya ve akapela mo o se la bonde timo Martine na kosala nzetambila na veni symbolisaka matanga temo mais fena ngolinda lala des problèmes qui me kokiko symboliser motema kasi matanga te kasi donc wana chinoise kumbakaji donc na kose bani ni na compétition ni kikangiyu na compétition su banza ma faire donc et bon pourquoi pas on travaille banza ma fali pourquoi donc ko travail fali eza mabete mais par rapport il y a des exercices ndenge na ba cordes vocales nanga eza mo trop pampanzo na po faire administrer ba vie ba malage ba carlito mo ba maona soko la ni bien fait dévorer pas dans et puis na bonzano ba maona to boité parce que il m'a ramené kende auto saler sur YouTube et internet le comment c'est beau yembi ferré yembi falité ba taxer bino ba moko bon eza clair on a appelé ça clair entre l'ami et frère le choix est clair entre l'ami et frère parce que on te faire na falina na za amina na frère bon yo mo yebi makilati to betal so ça wenge bon na parce que on se ba wayo de balanda bismo akapela ya fali oyate yo tuningani otuninga isi o travail boni bien faire ya mala bi so poto se pesa te kanyos te so na lobi na ye yango te oyo ba na yo parce que moi akapela parce que et aux à la tête mais on va dire ma fallait mettre partout à ton boyate et ben misenyo so pe belé pe akomo ah mais c'est pas faire ba fali ba mutu ba wata et beta ma na lelo na sosoli na lelo na sosoli ke bolingo le véritable bon maman na mitema ba fia timide oyo basalaka sambla lokola balingaka te o balingaka te oyo kina bina ngai na maloba ya basangatu na gagada ya ngambe merci beaucoup hein, je crois
et ça lui bon plaisir hein la bino bato yo bolinga bon chez Midor TV hein ba le biso dans l'église au milieu du village hein maman qui dans Congo biso za la bato batouté hein biso chez Midor TV nous allons na boss de Yunzinga hein biso de bongo en tout cas artiste fait de voir tous anaye bolinga penal les loto mais comme ça moi analyse mon bébélé mais comme c'est pour la première fois tous viens na plateau na biso photo le quand même artiste boye ba oya sala on fait que découvrir ba me belé moi ba tempo ba cœur tout ça là ba vocal ba sala et ça il peut ça va quoi hein to beta mama solo non ce qu'on a ninga Luanda awa donc on songi pour la deuxième fois là Antonia makamu pondé simité directement pour moi qui pour ya Luanda ou comment ndo tikala ado yo kima Luanda kima te na solo là pour l'élection tout à l'heure on a ça ba Holanda biso qui famille za na Lunda famille OK et to mape to bina na Lunda OK na Lunda na kota Serge Kasanda Serge Kasanda OK na nani na Lunda ça les kutena ba oncle ça les to kutena ba oncle na ba mère kulutu na ba koko ba ni to sesengara ki na ko tapel solo mo makamamo ba bien mo pe sengara fotika atikala solena l'idée solena na prêtre ngati lelo soki na autosala anniversaire na le 7 janvier ça le vidéo ça na vidéo prêtre toi pour terme so ko na 12 na ngena imo contenu ka po na zala imo na déplacement na zena tir OK voilà donc une bonne relation tika donc sur moi là donc na tika luana yo moni peke no ba petit ba kota ki mouvement déjà biso ke to ko li petit parce qu'on bon espace biso peta ki bandiaka a pe to créer la pe ve ba ko kasi lo wana yango to ngato comprendre artiste fait des forains na biso na ngola awa na Luanda précisément ezani ni sala orchestre ou soit ozano kaka ndenge zala toujours ninga zo beto ya tikela na moi partie na matin ko marché meni ko na nga peneza nule naza na studio déjà single ya bientôt à base de titre na mo na TV pour déjà na déjà OK donc maram tout ça peut donc la TV il est quand la chaîne à Congo donc bientôt awati to comment on fait puis ba les talks base déjà pour titre les gens combo titre na mo za le 8 mars le 8 mars de yanze ko to yoga to bina le ezarumba OK oui le 8 mars c'est ça le ko la on t'a inspiré nga na PC moté là ça zali vena ngai Blaise Boule ingénieur OK il y a Saint-Valentin ils ont à chaque les 14 jusqu'au petit peu le moins le 8 mars tout so voilà place na pena ba mère ba vanda ba se retrouver mais est-ce que vous êtes sûr que maman ça là oh ils ont regardé pourquoi comme bon parce que yo na Luanda au petit chambre le 8 mars et quand la seconde na nga monde et que ils ont facile et c'est facile ba musicien so banalo na Luanda ba musicien bazati okuta be ba musicien awa parce que pourquoi ba beta na Luanda ça là que non et simbati kasi elo yango na tolobi te ke simbati parce studio to bango ba kota keza biso pe a ezali ba répéter ba sala ka micro ba yimela biso pe ezali kasi yango nde na sola na yo na tuna parce que qu'est-ce qui fait que ba musicien comment ba vanda ka ba beta ba ndule moment de to suka ba palanka tout le monde a raté que ba beta le moins parce que belo kona to besi artiste fondé écrire la fondé makiele pe ba musicien belé a fondé le bara na côté studio ka na Luanda la bête générique dans awa et bien le monde entier après ça il aura des fois na misé tout côté studio na Luanda bête longo ba yoka base la mai base la rara ce que 10 minutes au jiji sorte officiel pour quand donc son outil Paris ça va février mars dedans faut quand même faire avant le 8 mars février déjà on peut lancer non pas partir kuna on s'allait featuring te yo moko ngamona ba featuring et ya na mususu maman on a vu que non vocal pesant tu sais que espace dans la mission te ba mise ba yembi na banze mususu mais eza kwa titre fa ya na onze mo vous flasher tout témoin capella lelo le 8 mars c'est journée de la femme baninga desadena bovari na planète baninga desadena manata ba chez Alex biso se na matata L'enfant Pablo Karesenga Kinie Yagana finika liputa papa Yaba mama Journée de la femme Le 8 mars Eza moya ba mama Société royaume na kati ya motema nanga Pasi etongi nako na kati ya mabazo nanga Trésor
kininga yo lobi ninyo. C'est bon? Donc, ils ont dit moi, Mbeli boss pas bloquini. Mbeli pas bloquini. Boss pas bloquini, hein, malobi. Na sangi si bango na masala ngai. Kinia, Rombox. Ok. Yani Kinia, ok. Yani Kinia. Na Cape Town, na peso bango bote. Sangi si bango na boss pas bloquini. Na sangi si bango. Boss pas bloquini, hein, tu peux si bango te place sur les grands déclarants, malobi. Monter maman poupette Kini, hein. Malobi fils aîné. Nedi Kini, nanenga mikili toujours, hein, tu peux peut-être dire Kini. Tu peux si bango te place sur la famille Kini, mon donc bakala trote tozana avec kuna na babela. OK. Donc on va bien sortir du les 5 minutes pour vous aller ensemble ça yi baba kuke ça kuna ba mamba mabe makasi. OK. Taka mikolo na ole fufuti na ole rabangalia na makasi. Moi na ngia ko mobolo lengi. Des fois. Merci beaucoup hein par le parcours et artiste na biso fait de forum on a tout le blanc aux actualité. Artiste c'est mignon atika biso. Ils ont mawa na basi circonstance ça l'élimination et baki accident tout ça là qui est papa chéri bimisi ba mbongo menzambe a décidé autrement atika biso donner tout sur la boye bazo tcha déjà na mabina en tout cas oli moné pe manakimia na éviter pour na yo un mot est-ce que vous avez chance vous avez pembe na second million kutana bofanda chef na biso second oli moné pe manakimia na kutana chef second je ne me trompe pas 3 fois. Nous avons souvenir comme sous Tobima, dans le camp portador pour nous dire c'est ça. OK. Mais tu as ça là, ils ont un problème va petit va Nobel, va le fanto. Nobel va pas ça. Ba na ngai. Merveille. Sa papa merdi Rodrima Kausara Immaculada. Ya. Bana banobela na ipa kampote ni ngane na boye bodona sekimanywa kuneza la kaka pata sinata sava ye dela na bonga mato mandela moko anga pena na arte to e baga ne to saba mumana ndanga ba ville kuna so pe banque sende to ye boiba to kuma na casino ni jackpot na ville na boulevard yo makota ya RTG. OK. Tokutana na Segen Fuji na maswa kuma pa wata padashi so na ni suba za ndeti kata so na Mozambique. OK. Tato kutana ba biso ko kota ba bima. Maman prêtre Segen président na biso ya Wenge. Bonsoir. Tatabi Segen yango dilero bozo tambola bola te ega president to ya ki de se bozo tatabi a petele na pale kimia president yango to kota ki ato kamo akabi tatabi ngapuna na bongo te ka kota go ba misa 500%. 500. Mais oui, il y a des parler pour moi, ça la place monte à Benegla. Enfin, donc, le chef, ton chef en a qui est venu pour la béni chef Mbanzi. C'est ça qui a venu, chef a gâté non, c'est parce qu'on a fait. OK. Donc, vaisseau to kutane, to kenda pejo mo répétition na bango ngai président Dolph na petit na biso Israël moto ambuji o abokali boka. OK. Wana za pa biso na Tonya. Na ba petit na biso mo da sest to kenda repa ben na dimanche kuna na ville. OK. Ya na beta peso président chef na biso c'est que. Oui, maintenant qui pas chef c'est que pour ada play. Et play pas en all na pe na trop. OK. Ya. Donc vraiment va souvenir malamu. On va souvenir malamu pour naï. OK. Ngom soupe nga kitana mtu kana. Nini sisi sasa? Na ya botuta temba te planète na mona ba chef neni na kota to koti ba ba nukeni chef neni wana okeboite fo chama ta munzi ta tani na tsime kidamu tu wana sikaza ipo ba jeto na kiti apisa mki hapa zo nyabinya mabuta asanga mbuta kota Ada ya mtu mopete to komika nyama maoseka moto batumbo lipe. C'est comme ça. Je crois hein autozola na actualité matanga ndimi zolika. Mais lelo oyosa moko ya bana wenye. Lelo utango mona bana wenye entre bango ba guerre. Na ebité
yo zali pembeni ya Adolphe zabe moko basoda na wenge tuna wana est-ce que ba père ba sepela komona bana na bango bongo kiazomona par exemple quand il y a Ferrego là quand il y a hérité Wata ils ont simbaté quand il y a Didier Lacoste surtout Didier Lacoste toujours tomba ni na banane et kina ndeni marambo oyo epesa pasi peso sala pasi parce que eza papa moko te a bota bana na ya mona bango baza boka bwani o mutu aza na point na ye voire même na ndako bino ezalaki ata soko na papa na bino osepela te donc ekoma opesa pasi neti ndeko na biso Lacoste akomaka to feri otake ka feri à quoi c'est donc déjà car oye batikalaki na feri ya de ya mulai comprendre ya de ya mulai pour rattraper moza lelo te donc faire à to fingi aza de ya feri faire so ba beta li solo ya 3 personnes na Congo 2 personnes ba mona feri na kati jamais ba mona Didier Lacoste. Mais Lacoste n'est pas un musicien, parce que tu es car Maroussa peut fort à rattraper faire c'est possible. Aux la kati nguba biso tout wa nguba mais pour la pesa. So le occasion c'est bien on va ah biso tout ba benga biso nguba. Mais pour la pena kati za. Parce qu'on a quand on a une musique c'est que Didier Lacoste est un peu musicien, le rôle à faire mais ni. Je pense déjà moi. Il y a aussi que ça que l'autre monde oh Wata na Fabregas c'est aussi mbaté Wata na faire ici matin tout le monde a dit hein lobby penda tout moni mambeleka na yi lobby wenge vandi wana grand wenge président Chimène na vandi wana tant que yim ta kufeli artiste côté de la forêt na gauche na droite tata esbula landi mais tout moni hérité Wata tanga ye apesi mbote bano swaza wana ba pesi ba pipo mazali wana faire rigolo peta ye apesi ba mbote mais Wata za yimu pandi des mbote l'équité. Est-ce que tu la bonne opinion ou n'est-ce pas grave? Il y a des femmes qui étaient. Les femmes qui étaient. Est-ce que l'idée est de voir la démo qui va misser bazar? Vous êtes sûr que ça information est pas tout bazar là? Bon, il y a aussi leader à comme président Fatia acha ba cible pour ba que non ba ni bazar bi ba nan ba biso tout ça. Les gens ont pas que non même sur mon idée. Mais ngai eloko na regretter na mingi ta ki ngai artiste et ça na passe. Nkolo za na to. Non ban. Non le bana frère na ni héritier. Ami kamo bon sa place wana. Nkolo za na to te. Comme quand bon ça ni Wata sali faire ni. Yo est-ce que faire pen et Wata boti na bina batu ba finga faire na TV. Est-ce que bato va finga bato ba l'idée ba tina bango yo zala na makambo no makambo les zala. Oui. Donc c'est sûr. Bato nyonso ba ba finga raté. O ba l'idée ba tinga raté. Keno finga la mutu. Les années bato net na rôle ba net ba masa na biso ba sapé. Musique ndenge. Il y a ça porter parole et affaire. Il y a ça là na ndenge na sentiment là. Est-ce qu'on peut hériter ça va porter parole na ini bato ba ki film. Ah, donc ba be porter parole. Qu'est-ce qu'il fait porter parole? Mais est-ce que nazo porter oyo pe singana ngilolo. Mais est-ce que na mona na émission monté pour le roi Francis Libaya à l'équipe moi nani moi na ko ba soit disant ça interview. Dadi Mola sous moi n'est pas là yo. Bon nani. Baba génération azana ni pana na. Tango na sa makamo ya za ba la ta kushikuna. Dadi Mola. Tango na sa makamo ya pandi kuna ndao na bongo wale fu. Hata na teva bana se yo binga ba de kuna lo. Elo na bossa na ko expliquer bana Carrière même bâti depuis quand? Donc ngai ndet na bona bana ba patino na FARDC. OK. To la ta ba tenya ba soda sera mu Kabila le père. OK. Oye bango. To la ta ba tenyi na ba Al Pacino, pas Al Pacino, ba Godelo Fombo, ba sérieux. Ba Sampayo, ba Kimolea, ba Cindy le Kea wana kuna ko di quartier la tête. To yembana ba nani. Ba masa na biso ba nani oyo azalaka ya mukimo na muke nani na nouvelle écriture. Nouvelle écriture. Dani Kule. To dana ba nani dani ba père na biso na ba Marie Paul. La génération yo sala. Na la za déjà na oyima. Musique ya ndenge. On voit. Na yemi na part de Cécile boy na ke na nini
toke kota e wabora na boulevard kuna bapesi biso $1500 à chaque bogi na obo no fete toyemi na compte mboka mais c'est belé le ocha makelele basala basala belé ba ocha makelele le bapesi opportunité lo bela misie mo boye omo lo ba besalité okomo benga pende tifere dadi mo la rôle bana faire dadi mo la rôle bana faire mais quand tu vois le bien on appelle ça suspension une fois na auto la ne sous son peine ma out alors ba kino ce qui nani nous est ni ma fin hérité mutakala so lo mo abongo faire ça so na bana 17 so combien est-ce que tout ce moment bana lisu ko na bana est-ce que mutezo soit disons so bana etelo que nous soit bana ba beta musique to ko sa bana musique bana ba dadi mo to so ça et ça bena et ça passe il y a un message bana ou pesa na wata tunenge ukata place soit donc on a eu ça non wata lu barami qui était pas fait te wata famille Nicolas za na torte papa kizengi pas za la te père nyon ça za rama yé OK parce qu'on a kaya wata na Fabregas bon kaya wata na Fabregas ma ramener qui est le faux donc Fabregas famille qui savait pas wata les amaramba ya hiérarchie donc oyo sengi wata face pas faire et on peut faire face pas wata c'est normal c'est logique c'est normal mais ce que dit que l'histoire ngane na ebeli te le quoi ngana ebeli Amadou na Fabregas na bolingo na komiki tsana mo bazana nango azani frère au Sénat pardon quand il a sengaka aigle pardon asango eke dabo te eke bongo te soka ya bani na yango asali on pas bien na grand frère na ye au monde Fabregas asana mais ce que le gars la biso yo za na monde wana ba misi ba wela ni ndeti boye to beta masolo ya wata na Fabregas mais to yebite eloko ezala na base ya kokabwana bazala bien ba fait ba photo ba vidéo du coup elle a fait baby talaka hérita sala vidéo na bien ça veut dire chef la biso la biso bien calme faire ya calme faire ya calme pour faire alobani mais les locaux qui non d'accord les faire bien nao boy mais ce que tu est-ce que c'est pas fan ba pour ça bona ba guerre ngo ndeti ata ba fan ce que ba fan ba ba biso ke boya o azam kona makambo ya banda pa fait c'est histoire de chez pour maman bongo ba banda na gigola makambo ya ona le la so gigola ndaza gigola ndaza anga ba nozongi sana nzela mon âme tellement tout dit je n'arrive point jusqu'à réaliser vocal la watati et où ta bongo wa ba parler moko OK on va vocal la wata igola zo on va vendre chambre non chef est-ce que komona ke lelo oyo komi batanga ba mari boye basala boye ba koma mère ekota yango to moni lorsque ça passe nini héritier aye bango ki faire avec na ye o faire ça pour na ye o ça pour na faire o ça te faire oti kambongo bala mafufu po watalia na gigola balia boyo so vanda ndaku na ngai petit na ngala olinga kumsambo na ndaku yana ngobongo mais que rien n'empêche que maman nzama ma le asala mundu suko ozala baita ke lobby pe wata pa osunga ka lobby on tomona kasi on te bloquer to éviter de retirer jamais te to tcha jamais parce que na to kompe lobby te to lo bana o to mona na o to mona na o to yo o déjà va saler là les leçons faut faire en profit histoire hypothétique ali mais c'est ça raison pour laquelle on songe lo bana wenge pour un lo ba o de même qui ba Fabregas tombe ba yaka pe maison mère ba wata bazaka da ba vi ba ba ka ba na ba mikili da ba yaka est-ce to apena mémoire ngana lobi boyi ngana zate ki non o côté la motude o ba logique logique est c'est ngale qui faut respecter mukolo a respecter l'équipe mais pour le bout en peka petit fois qu'il y a sur la vie évidemment bon atteindre directement yo ka se faire ça là ko buka peka pa venir une zone ni directement accompagner qui a bali na festival là c'est bon yo comprenez que ba gembo le dérangeara peut-être aller aux total na déjà ba solo là ina vena ye kotina de abatu ke no bono solo na vie phase à la ba il fait pas ndimi vesco tango atuni festival là na firit et bon enfin elle a dit que non ve au petit na yo tcha na c'est si indirectement OK comme évident
pour quand même pour monter ça la succès tout pour en dire mais des c'est alors gars guerre tu es pas déjà wata bandaka là ils a une guerre moko te que wata na mutu ngani de même que maestro créer un point. OK. On le créer un point. De même que maestro Fabregas pe a beta wa bantembo ekanga ba ya ma deux beta ma ils a na guerre na ba beta donc bino ba fan to senga kaka boza la première ba musicien pour na sunga bango ba ke liboso. Et non qui pour na repoussera bango la ba guerre moko boya oyo finga o sala be non. Musique ezala ngo bongote musique ezala kota studio composer biso eloko bien mokile goyoka mambo ekena ngo ça va pour le comment c'est que le bible bien ya kotoyo quand ya koto ba yebo c'est que le bible kotoyo de mambo vraiment compliqué et au milieu bang ça mène na ba kobota ba sujet wana donc et ça la pinda bien té hein ça fait le bon sûr que au début dans logique hein biso beto to lugara to ça ba recherche to ba est-ce que fait des bons est-ce que fait des bras dans la musique aux acteurs na grand moroté oh yo pour que na les gauche droite c'est le bras to vérifier balance pas to ngai ngaso ki grand ki na ne à gauche droite na ko ma na ndingi ya ko sa famille ya eza kana ndinga musique ka eza ndinga musique pourquoi mutu na ne musique eza no normal ya nzembe le ki angate nzembe ngele ki ayi ngala na batibe bele papa na wana eza normal. Et comme je vous maman place à bande de ta musique tu as yebi kutundo ni la mire comprends mais ce que est normal le tout monde a musique ndinga za okanga mais azala parquet kuna bien papa nato solana ah ils ni kasi azade yaka ada libanda poto yoki reina monanité ezake na basimbisi yo kaza la kuna ezake no mutongo pe abangi na yepi muziki ngaso na affronter faut mona kinga na affronter boton bata misiko banga kaselo wana ya mwana parce que yango ba la sécurité c'est baloba il beaucoup de mecs artistes de faire rigoler ya mutu para accuser ya paka ne bakanga ipaka donc si yango pe kuna babangi ke bango na komba leader afundi kindingi c'est le seul les avons fait en Afrique. C'est à vérifier mais on va ma solo disque na ngai na pesi mote na masa na ngai ingénieur David Mbelinga na bosanité maman Esther Landu kwa mère ya Choko kwa Meborose na bosanité ingénieur de Yomupata à partir de Kinshasa kwa na yebi que jeudi vendredi faisant déjà ensemble na bosanité mère de mère maman Ariette Kitata na bosanité Melina Mukua. Merci biso matolinga bongo hein biso to artiste to fo yemba bakala mingi te na jemida o TVD to sola boye akitari uzala wa pina donc oye pina na guitariste alors accompagner ozo panza omoni nde to ana ngola marbona olo ba beef course nzela poto beef course les français ba bin kolo rappeur a musuni mona mama vanda moni mingi toza awa na ndinga ngola musuba oya kake alobini ne micro na musicien na chanteur abudeni ki ba poni bona ba système te ko tsheba guitariste mo bona o bengisi musicien mo ba yebi na ete bengisi pe fait de gora mo ba yebi okutani kaka wa komba kai mambo yango la pena ingénieur mambo yango la fezalawa donc itoluki pena soliste moko boye ka to comparateur mo bia zane kaka wa ko bani mo nyonso parce que bo comprendre pena ki non ba oya ye akapela awa frontman na plateau yemba bibisa tala na o tala au moins on sous ne ba mapiki webi piki libanga mo ma ba joueur a sombango akimi ba mise pe ma bon pe ko ça jete c'est mama kamboyo ba ya ebele ba koma bango asutuna mo ba ngona tala na o tala ka bosi kayo se fait ça le biso hein que ça la pena là ba no benga mutema mabe na champ mais apparemment on a net moi et qui c'était quoi travail na ba tu yebi ba so ino hotel travail qui na kita na parler na travail kala pinsa ngapela na sala ba police na ngana sala travail na donc ça au kitati na zapena nde na boye na ba mo ba par rapport ne na zala na komi ba blog musuna mo sala ondimate c'est pas dire que moi teke go en attendant to ngalingina zavela tarayo fedela ne yangoyo ngalingina ya fedela ne yangoyo nado classe silie nado yelanga bakaye nado bakaye nado
Yelanga bakaye nado bakaye vocal osko na sela mwana C'est un mwana Mwana no comme nado. mwana petit frère na nado On est nado. Nado. Sur le temps, on est c'est moi bien été. On va ni. nalobi nalingi nazwa relator ngana toyebiki nangoleza ndeti nini tobenga ona nini Na français le ballon moi, le rapport, le rapport ni. fait de l'année yango nani nazwa rapport fait de l'année Yelanga. yelanga bakaye na do classe esili yelanga bakaye Mais il m'a dit que c'est le babylon on a qui m'a kangela. nalingi nazwa relator oyo fait de l'année yango yo nalingi nazwa ya fait de l'année yango yo nado classe esili nado yelanga bakaye nado bakaye enfin Vocal oyo na yoka yango na pesi mbote na yo Aurora Mariana na yoka vocal oyo pa na ye mais makambo yo se uti wa kote le monde basika mo lo mo bezo ya OK zangi ya fait des voix wana ba bilo na yo mama bela chambre Quand je suis là mususu yo ano chanter ba ni ko banga na poni na motema na ngai c'est toi que j'ai choisi maman Koma nanga na maite parna mona muhei Koma nanga na katati mana yo nia Posimbote nanga na JR sa majesté Espoir ngoma yonzika sola bembe Sola mwei quoi Tonton le métier pas valeur de monnaie mon boss Roger Kambenza dadi ça immortel Mère Land Wester Yoza ya parler de Mupata na bosanité oyo ngai petit frère na Die Bufuka ya parler quoi. Nous chutons déjà hein nous avons bon artiste na biso fait des voix en tout cas tulinga ito la sabino ye azade boyi ba parcours donc tanga bani mamando la ngompe belé bazala te ya ba mbeza na vie roke placement au seigneur tikala ezade ko sur retard na vie ko zalika ko marcher nzambe minga sala maramna ye tuzana ye awa mafato chité extrait pe lo na biso photo signaler pe artiste ya célèbre super lo monde ya Gemidor TV na cirque écoute à mon rappel na ba générique bani tout ça là boss de Ondinga artiste boss de Ondinga atala mate atala atala disons na masana ingénieur David wana masona biso mo beta boss de Ondinga Hollanda yo zaka ndenge ezalaka ke non na bandi po masana ingénieur azanga studio David Mbelinga anenga kini awa na Rwanda abenga ya nini kota na boye osola na prêtre yo sa denzembu ekwa yo ko marape ya rabu na ya nakutana masana solo za nenote chez mo Gemidor ça va na sali bo ya nini oko rekena bosa sola ti bosa sola ti donc tellement peu na contact ya boss te moyen solo wala yeba exact lelo biso pe to koma la biso ndenge omona pe masa pe baso information wala mamolo ba na sa pe amsu batukaki ameninga abombelo mais oza nzela o le kapona na informer boss par rapport ya ona kutana donc boss de Ondinga artiste fait des voix azo funda ingénieur nani David Mbelinga ingénieur David bayo funda ye ba boss de yo na éviter so boss de ta pesa te ben masana ngene c'est la personne a capé la nzemo na biso boss ayo kalti donc moi kala ko ba yembe pe chez moi ezalaka ba action ba bien fait pour l'amour ya de Ondinga po ye azali international Gemidor TV deyo Ndinga donc moi kala puisque na mo pene zali chana mo zali ezapa na ba action ba bien fait pour l'amour ade Ndinga po ye azali international Gemidor Ndinga Ndinga ezapa blo mo bongo na so na kapela ka osali boss de Ondinga o se rappeler parce que batu ba yembeli Gemidor tellement beli bali jadi ba yembi na ba kongo batu ba yembi Gemidor wana original pene zangai OK tant yo yemba na yemba te tant na yembi si je me trompe pas ça 2019 OK de 2018 19 OK donc ngana yembe na Gemidor information les qui ba le c'est lui qui fait la porte na disque dire na nga na vérifier bien na omona
Ouais, mais c'est lui qui a vu le fils, a vu le père, hein. Message de l'équipe. Et pas le boss de Yonzinga. Boss de Yonzinga. Artiste no dévora ye na sala Yonzembo. Na éviter son message comment balianga. Ingénieur alobanga ka ongo yati. Ba makambo bien za awa. Ba makambo bien za awa ngaye yo. Chanteur akilelo. OK. Yelo peno ka pena que non. Na misolo pour le 2025 on zamba tie mikolo. Un nouveau modèle, un nouveau chant, donc ils ont un autre. Kobuka na teba poso na bloa kala teza a. Wana uti osambe moninga ngana mama ye baba oyanga ina ye et comme il faire éloigner de yonzinga je m'identifie nanga malobi ozawapi nanga Sigelanga bolingo na bomba na katasima. Ya ensemble a été artiste fait de voir il a l'autre pas poste de Yonzinga été le billet de la bouée. Ingénieur Guilhem Makambo ça wala donc il est représentant légal. Alors la note dirait que pas c'était là. Ingénieur Guilhem yo kine na walo. Ah t'as dirait contact ma ngoko battre après mission boye. Ingénieur Guilhem maman aussi là. Non là nzamba sala makamna ningi ne. Tala depuis 2018 style le. Si boya ngino be mission yeba kiteke de makambo. Na mapete za makambo j'ai mis dans TV. Tellement biso pe tozana biso simple le voilà. Kutay na moka. Ce qu'on est nini un mot comme ça na suka un mot par rapport à Gemidor hein oyo kuta biso dans studio tozo ba toujours hein to sanda nous penza na ndenga chanter mais déjà ça va. C'est dire pendant appeler à Platon tambo. Et mon arama société. Et mon arama donc boss de yo pepele na mon pena qui toko donc. En vrai qui est bien. Donc chanter mais et permettre à la bande de Miliki. OK. Miliki. Nalembi pona nini kaka ngai na bolinga de enzinga pona nini kaka ngai na bolinga bebe na ngai no j'en ai marre bolingi na bela de enzinga ya uti poto awana lwanda makambo change yoka moto moto zalite mobali moto pe azalite Dizeze, bazali zeze, bolingwa chéri diki, cheval kidi, wan bloc za na disque kalate, boyo kama mamu, donc boss de nzinga, nze mone zali, salaka ndenge zalaka. Ope sada bambote no to mona biso na suka. Ya bambote na nga na pesi na famille na nga mobimba famille Kiaku Bofuka, na papa na nga Gile Bofuka Kiaku. Maman nanga Ariette Kitata na bosanité bana nanga Merdi Kausara Rodrima bana nanga tout na pesimote na bango y compris à maman na bango donc na pesimote nanga na dollar pour tout star et à Gondo wenge toujours ne tombera jamais j'ai sa majesté na bosanité garçon succès place aux alliés donc Gauthier Toubala Polga, na bosanité massa na ngai Deo Mopata l'ingénieur, Pablo Kini, na bosanité Yannick Kini ya Rombox ya Palais, na bosanité Deo Mopata, Bossi la business Jack Bauer, a dit ça immortel. Donc tonton Lumbi Chopa les valeurs de monnaie boss Roger Kambenza. Allez. Rendez-vous hein bateau balingaka yo bateau ba ça ya ba puis pour la répétition comment na matanga ya grand frère na biso donc olungwa ozokende olungwa na kende maman to kutana na Petangol na Chipi Pado Joana à part ça wana chaque lundi naza na répétition na Angomar na Golf Doge parce que Angomar tu on a salle ya répétition zawana nazo tozo répéter lundi mercredi to banda de 9h à 19h. Okay. Donc après wana mingi olobezate déjà le 14 toza le 13 toza na rendez-vous moko le 13 février. Le 13 février biso tout toza na antenne. Okay. Toza na antenne na Grèce. À Grèce OK. À Grèce. Après Grèce toza na le 26 avril na Suisse. Wana yo pinozo ken. Na ba mission. OK. Donc ken donc complet na qui nous ça disque. OK.
Donc, pour moi, pour que ça technique, il n'y a pas ça pour ma fiche d'info. Au numéro, hein, pour la Orlando, pour la numéro, il y a contact. Plus 244 921 370 800 aidés. Je répète encore, plus 244 921 370 800 aidés. Donc, il y a merci beaucoup, hein. Tout est bien qui finit bien. En tout cas, c'est là que vous abonnez aux artistes fait Déborah. C'est pour la première fois dans Gémidor, mais c'est pas la dernière fois. Pour Zoyo, tu es un groupe Nayo, tu es la répétition, tout en aimant les Canariens. En tout cas, merci Nayo. Merci beaucoup. Et oui, toujours. Frère, on a invité Bino groupe Mbima, ce qui est tout ça départ et voyage. Dans le groupe, donc, il y a beaucoup de. Ouais, mais ça a été mis sur le salon, merci beaucoup. Merci Nayo, ingénieur Don, hein? Vous avez bon derrière la caméra. Pour lancer sur l'image de la vidéo. Merci Nayo, boss de Yondinga. Merci pour le message de l'équipe, hein? Mabita Ndinga, en tout cas, on est là. Boss de Yondinga, en tout cas, message. Et comme je dirais pas Mabita Ndinga. Mon question le 21 janvier, c'est bon jour anniversaire. En tout cas, bateau Yangai, ma canifine qui anniversaire, on te refait tant au soir, t'es n'importe qui. De la nègre Souda Foucault, tout à la rame, des autres qui en tout cas, Mabita Ndinga, en tout cas, la boss de yo, tu oses la parole et pesama. Tu reconnais tu dois être à Souda, place anniversaire, il est le 21 janvier. Et puis nous, sur la tour, on a dit ça, les boss pas bloqués, en tout cas, le 21 janvier, d'abord, jour, nanga, tu sais, il y a un masolo, vous allez moi, boss pas bloqués, en tout cas, tu relandes la rare à toi, et tu masolo, au pesa, tu es à Souda, tu es à King. Et vous savez, moi, ça va, hein, Bino, sur bateau, vous avez l'habitude, en tout cas, merci, Nabino. Joyeux anniversaire à toi, Sarah Ngondi, hein, petite membre mystique, hein, on a lemba foire, en tout cas, Sarah Ngondi. Tu peux suivre, joyeux anniversaire, hein, janvier, le 21 janvier, anniversaire à mon question, vous savez, la vidéo, et vous savez, qui quoi, hein, ça fait des Déborah, vidéo déjà, tu es là, et vous savez, qui vous avez ensemble, là, Bino. Restez toujours connectés, branchés sur Gémidor TV, Balobi. Il y a bien Zali. Bye bye. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gémidor. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Gémidor. La chienne par excellence.